Bonjour la famille. En tout cas, eza bongo maman Nicole Moisanza nasi bato bayebi voix nanga bayebi pe eloko ni maman Nicole Moisanza asalaka na kati ya média. Alors naza kolanda ba polémique oyo eza kose passe na YouTube. Et puis bandeko misusu balandaka nga ba misusu bayebi kocontacte mama. Vraiment ozo bino bato boza ba moko na kati ya média bolobaka bokonseyaka. Et ozoyeba te makambo ezoleka boye parce que ça fait bamikolo ebele nasali baémission te. Alors vu que nalaissé un peu kolandela quand même koyeba problème eza nini video ya Mike et la Duchesse oyo asalaki émission kolobanga natali yango na analyser omoni ba congolais ba déclaration ba noir eloko moko nangi koloba pourquoi tozo ko avancer te parce que vérité eza en place te. Vérité bato bazolinga ebombama alors que so totali bien ndenge nzambe azalaki na badisciple na ye. En tout cas abandi koloba na Pierre alobi na Pierre na miso ya bato na miso ya badisciple na ye. Alors c'était la vérité que Pierre akowanga na ye. Et puis Judas azali kolia na ye afandi et puis nzambe azoloba makambo oyo Judas oti kosala mali atanga ekombo te. Alors eza na ba vérité mosusu esengaka epima. Malgré ndeko mobali atangaki kombo ya mutu te. Mais nga na ye kosala point pona ko répondre mama Kalunga parce que aza mama moko a choqué nga na balangage na ye. Et puis à part ko choqué nga aza hypocrite maman wana. Et puis azali vraiment na ba agenda caché parce que vérité ya Mike et la Duchesse est touché Kalunga na façon que Kalunga azokoka même pas essayer un peu kotanga kombo la Duchesse ou soit koloba bien fait sérieux ou soit ko reconnaître musala moninga eloko yo a lobby o nangi ko sa mama Kalunga kino artiste asila raté parce que Kalunga lobby que la Duchesse asila yandi mosa asila mama Kalunga eloko mona sepeli tozo traiter yandi mosa mutu na esala kate azali boma. Maman, il faut respect dans mobala moninga. Okolinga te ba bengelo mobali na yo pe mutu na ye sala kate azali boma. Yo zali mwasi. Ya zana bana zana mwasi ne na ndako. Soki yangi mosa lobaki vérité. Donc vérité so mutazo ba vérité pa la bino batu nsusu aza mutali boma. Mais oyebite mutali boma mususu pa koma liboma mama c'est que abelaki to eza la problème okoko sekate mutali boma dans les vides comme ça oyebite pourquoi komi liboma mama Kalunga. En tout cas nazali komona yo mama moko ba polémique euti ko leka wa yo kotisaki monoko te. Mais makambo kaka ya Mike la Duchesse oye ko kotisa monoko pe ko dénigrer la Duchesse ke asila. Pourquoi? C'est que maman Kalunga makambo la Duchesse alobaki yo pe ba grignotaki yo. Nga na lobby na bisé que yo pe ba grignotaki yo. Babi qui se sent piqué connaît l'affaire. Alors, il y a bois qui li banga na molili. Mais pour nani yo siko yo ozo melela ba tontine wana nyonso mbondo. Yo ozo mela mbondo. A mwana mobile. Msupe déjà ça grignotaki pe maman moko. Azape na ba preuve na ye. Maman Kalunga c'est respecter maman parce que quand ça te que ce que la mobile nanda ndoko oza bula te okosi maman basi mabala pe mi ba bula parce que les cambo yo et mon na payer on dirait oza touché on dirait pe nyane ngeza namba e ko frapper esika vérité moko boye bomba on dirait oza na ba agenda caché maman yeba yango ndenge za wana vérité sous bimaka na ndenge ya bongo ezate que non oya koloba Mike la Duchesse asila yandi mosa asila donc ozo ko manquer respect na ba ndeko na yo ba artiste comédien oyo ba kufa donc so ba tuni o donc to lo ba ke visa pe asila to lo ba ke manager pauvre manager sila pauvre visa pauvre dadi kitambala sila to lo ba ke masiri kasila to lo ba ke papa dudunga fura sila to lo ba to ebele ya ba théâtre ba sila ba ebi tala mama na moni wa mayele te wana wa mayele te wa sage te yeba yango artiste asila te ba œuvre ya artiste ezalaka toujours même yo maman Kalunga ndeoza tozo souhaiter te lelo soko zate lelo oyo kosila te ata ndenge oza na bomo epe ndenge oza wana soki lelo bazwi yo te ça fait un moment na bandeko komono peut-être bandeko kosala mpe banjonjini te même to bandeko kotala yo babiloko no tozoseka mpo artiste asilaka te abungaka mpe te yebango na motu na yo mama boniki motema mabe polele boye olingi vérité bima te pourquoi
c'est que yo po ozana mutu no moko ba agrignota yo kozia osela biso ba chantage ya mobali ya wate ba ebiso basa mabala ndi ba agrignota bango te ba misusu ba ye ba kindumba bazali mama boni boza bino bato ba théâtre oyo boza ba misusu boza mitema mabe yango biloko misusu ebimi boye pona to mona pe ba vraie face na bio bolinga na kate bolinga na bino ndenge eza tala la duchesse nga dans sa vidéo oyo tala na yeko défendre pour la duchesse mais oyebi que la duchesse ayaka kofinga nga mokolo misusu koya ko défendre bino tant tozali kolobela bino bofinga nga bata poto na liwa ya polulu mais tala lelo sikoyo tala ndenge bosasi est-ce la duchesse akosi donc yo zoloba la duchesse asila bayebi so la duchesse asila mais biso ndenge za obwe nga ko malgré ta sala nga live mais ndenge za so to tie théâtre ozotala oseki mwa muke emso asala lo mobe oseki mwa muke c'est comme ça pour artiste asila raté mama Kalunga soki ki star ngo ya bino pona moni oza très orgueilleuse parce que ozoboya ko reconnaître bato mususu basaka be mission nga na yebite ya mpona nini ngo bino pe ba congolais mususu bozaka bozina ba 17h na vie bozo bateke non même bata média mususu basala bino même ndenge za wana bato mususu o basombaka ba bino na bino yango batisa bino pona nini yango soki boyebani pe bokomaka pe bateti bobisalela moko ezanga tina bilobela moko ezanga tina pourquoi mama Kalunga boni kozala avocat du diable boyko boni kozala avocat du diable boy yo lobi la duchesse atambolaka na bato ate inde na hotel yo ndo tambolaka na ba mama wana o ba grignotaka bango yo tambolaka na bango yo kendaka na bango na hotel yo zalaka na bango vi na bango basalaka en privé yo yebi vini basalaka koyeba komela mutu mbondo na vite ndeko okoya ko regretter ba propos na monsieur zoloba na live batango peso bobeba nyo ko regretter balobi qui se sent piqué connaît l'affaire siko oya yo nini yango oya ko critiquer ndeko na mobale asila yandi mosi ba ebiso yandi mosi asila yandi mosi yo na ndaku na yo botalaka yandi mosi te yeba na ndaku misu na bapoto batalaka yandi mosi oyoki mama Kalunga oza na bilobela moko mabe mama oza mayele te oza sage te tika mobali na silika misu pe ba grignotaki yo oza pe na kati ya liste ya grignotage ndenge oza wana ozalaki pe basala pe grillage ba grignotaki yo boni boye bilobela ezanga ntina boyeko ozo manke artiste akufaka te artiste asilaka te mama Kalunga oyoki nga bien artiste asilaka te kende kotanga même ntango bobino kaka naza artiste kaka ndenge eza nasali 30 ans nazosala bane me yeba oyebi artiste définition artiste aza nani artiste asilaka bayebiso artiste asilaka boye bakufa mpona nini totalaka bango kasi mpona nini totalaka bango mpona nini ozoloba bama n'importe quoi boye ko ndeko na ene nyonso tu la duchesse na bato mosusu ya bathéâtre il faut pe te ya bino bolinganaka te bino bato mosusu nde boza boye botiela bato ebele bakufa bapoison ndenge boza wana boza mitema mabe bozo kocompare mwana bato bibale bauti poto tala ye aleki ye ndenge nada aleki ye soki la duchesse abimaki te nada alingaka abima ye bango na vi ndenge eza wana mpo bino bacongolais bokopiaka toujours ntango eloko moninga asali boza n'espoir créativité te donc soki moninga wana bandaki te bango mpe baninga babima te donc ye ndinga aza wana aza source ya bato wana oyo ozo kocompare wana donc omoni ke même ndeko mobali akomona bi mwana mwasi aza sarankine pourtant na asalela élève asalelanga live mais aye kocomprendre mpe ke non entre bino na bino mpe bolinganaka te boza na amour intérêt boza